bana na bino oh ya ba 13 ans, ba 16 ans, ba 18 ans. Vous pouvez ça bon ba tablette pour ba travailler na classe. Bon ba ete misana bongo ezala nini. Ba tala ba porno na katia. Ba mona makambo bino bosala pona mitema mabe bozana ngo. Nani a mutakaliser Rachel Onia? Pourquoi kobimisa bolumbu ya mutu? Intimité ya mutu. Bana mibali musu bakanisaka ete soki a exposé yo yondo sambwe. Non. Boyoka lisolo ya kiodo. Madebo, Madebo, Madebo. Et ça là succès. Mais kiodo était traité de tous les mots. Cette femme aujourd'hui, elle est en larmes, elle est à chaudes larmes. Pourquoi? Parce que réputation naïe bande konanga cher internaute. Tout ce qui est réputation basom baraté. Il y a des vidéos. Vidéo ezali ndena lobanga na kosa terre. Pour cette vidéo, tu m'écris un PV au monde la vidéo ana tranquille. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas exposer ça ici. Nazongi nakati ya mwana mwasi. Bobo makaba mwinda. Pardon penza bobo makaba mwinda. Ndako ne ndako molili. Même kutu mobali oyo bali ro sale confiance à 100% té. Aro salope bêtise. Boma mwinda c'est important. Mutu azalaka bolumu na place mibale. Soit douche sika okende kosokola, soit chambre sika olaila. Pona chambre pe mambo sala makuna. Na douche mutakenda kosokola. So ba ibisi tikala bolumu nde baboto na miso bato tikala te. Alors s'il vous plaît, quand il y a un problème, cherchez à régler ça entre vous. Ave Maria Télévision, toujours là pour vous servir, pour nous couper Sabino Basango na mozindo na yango penza. D'habitude na benga yango nzungu ya Basango. Pour nini parce que Ave Maria Télévision ils allaient wana couper Sabino information à temps réel. Je suis Sephora le Condom. Comme d'habitude Ave Maria Télévision tombe sana kobeta masolo na maimatali actualité na maimatali ba fait de société na maimatali oezo koleka na kati ya ville ya Kinshasa, pourquoi pas na kati ya mokili mobimba lelo Ave Maria Télévision et longo na Anastela Toyoto beta masolo ya une jeune fille peut-être boyebi était mais au CPL to beta masolo parce que ils ont ça la passi ils ont ça la mawa, ça dérange non seulement la toile, ça dérange aussi nos familles. Avant na kota masolo nga mokolelo na nina lobaite bato baluka ko bebi sa réputation ya bato. Tant bozana na posa yo saluer mutu moko boye. Pour un problème mort boye oyo peut-être eza crédible té. Pour un problème mort boye peut-être eza ta chance té. Boye ba été non seulement bo bebi sa réputation ya batouana mais aussi bo tia ba vie ya bana na biso na bana na bino en danger. Na on s'expliquer. Tant bino bolinga ko publier ba mitakala ya bato. Quand vous aimez pornographier, tout le bango bongo na français pour na linga les autres ça moi sans moi. Pornographier les autres. Sachez que bozola ki la mabe bato o ba otala. Na bato ba otala bola ki la mabe ba maman na bino pe batala internet. Ba tata na bino pe tonga za neloko osala ta moni notification atali. Bana na bino oh, il y a 13 ans, 16 ans, 18 ans. Vous pouvez ça bon tablette pour travailler na classe. Bon ba ete misana bongo ezala nini. Ba tala ba porno na katia. Ba mona makambo bino bosala pona mitema mabe bozana ngo. Nani a mutakaliser Rachel Onia? Nani a koti na katia lopango bato? Aneni salite aboyi ko finika yango po miso ba o ba dongolo miso to mona. Quand kelepe solo wana nani asali makambo oya bosoto chez internaute mwana mwasi o Rachel Onia afandaka na Afrique du Sud ba bazali na kati ya Afrique du Sud ba yebi ba problème o eleka na kati ya Afrique du Sud ba yebi ba difficulté o ezalanga na kati ya Afrique du Sud. Ça arrive au comme na période mo ya vie na yo parce que bandi ça arrive mobala benga kiyo boyo kanité ça arrive au balaki mobala tika ko sundolo na bana kimi
parce que za mboka mupaya biso nyonso toza na besoin ya aide, biso nyonso toza na besoin ya soutien, biso nyonso toza na besoin ya unité moko boye. Mwana mwasi Rachel Onia a connaîtra problème moko pendant un moment ya bon moyenae. Problème on est sala qui était azaki na mikanda te, azaki na esika okende te. Ana cousin na kombo na ye Kasereka, to pesi mbote papa Kasereka sikozali. Na bolingo ya cousin et cousine azwaki ba fanda bango mibale. Mais tellement bino mo boyebi ba réalité, surtout ceux qui ndeko mobali ya bali to gérance na ya ndako ezali pa makamususu wana to kota te parce que tali biso te. C'est un peu difficile ko fande pa ya moto. Moi na mwasi Rachel Onia sala nini azwaki ndako na muninga na ye. Esika bande ko kendo fanda. Esika bande ko kendo fanda. Avant azwanda kuana azana problème moko esala ki était il a fallu bato basungai, bato bande ko tindela mbongo, bato bande ko zwa, bande ko lui venir en aide, bato bande ko ya ko sungaye parce que c'est une difficulté tellement que c'est un mikanda te ndeko moso bande ko kendo zela mbongo akoma ko lia mbongo wana. En tant que moi na moi si na mboka ya mpaya, en tant que moi si pour azali maman ya bana et bande au simbati elle avait besoin muta sungai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que ndeko oya pesa ki confiance à sungai, ndeko oya pesa confiance à mikanda ke ndozele mbongo, ndeko wana abande ko lia mbongo wana. Comme on a mentionné, tu mets sa photo, na photo ezali, et si kazali miyeba, et puis tu comprendre pourquoi ce que nous avons fait l'histoire mon collègue parce que et ça les bisonions sont mawa peut pas sinon ben sont bonnes ma comme la internet, biso peut to tel on maïle to réfléchir nango, to sel on ba analyse, to fan de lango ne bon très bien. Ndeko o Rachel Onia azanga ke sika okende. À un moment on a remarqué que mbongo botin langue comme na maboko te. Ameki kolandela de près à comprendre que muto ozwa mbongo wana bande ko jouer naï. Des salaires que cousin na mon moyen ta récupérer qui cousin ne kasseré ka récupérer ba comme ofanda bon mi balé un moment aki ko louer ndako quelque part na muninga na epé moi si comme ezali na afi makwendu. Ndeko afi makwendu na Afrique du Sud de boyebi ezalaka système tokozanda ko moko mais toi ba chambre différente. Abed qui tenga kenda d'Afrique du Sud ayebi lo lenge les kuna eza vie. Toko zo biso so appartement moko même à la Kinshasa pe sala mato na appartement moko et lo kabo biso za ba chambre sauf que tout ça la salon biso nyoso ndenge moko. Ndeko na bande ko kabola chambre bande ko kabola pardon appartement na ye na maman na biso a fille. Kasi maman a fille azali moko ya ba profiteuse. Oyo babande ko collaborer na ndeko bande ko tinda mbongo po balia mbongo wana. Nini yo sala makende ko na biso Rachel Onia akutana mobali mo bazani na bando vivre na États-Unis balingani bango mibale basali love na bango. Esange ko yeba ete eloko etali sexe bosangisa mi ya nzoto ya mwasi na mobali ezali eloko ezali sacré. Là, je m'en vais tout droit et on peut se conseiller, pas bande qu'on a besoin, si peut y retourner à mon touna. Ni les motivants, bino tant aux ans à mon bal, na yo na intimité, bo zoa vidéo, bo sala. Ni émotivant à bino. Vous me rappelez en commentaire dans commentaire, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse que aux ans à mon touna yo, hein? D'ailleurs, on a la plupart des cas, ça na kati ya mutu, na kati ya molili parce que mutu ezaka ateke tongo etani mutu koki. Non, mutu est synonyme ya molili. Alors qu'est-ce qu'il vous pousse? Sentiment nini yango ate leki. Ozwa vidéo, téléphone na yo tie to caméra, otie objectif na koto na bino mibale. Action nyonso bo sala. Biso bayenge bene poto mona un jour. Qu'est-ce qu'il vous motive? Et puis, ni les salles, nos sentiments, oui, c'est l'amour, on ne disconvient pas. Il y a comme un niveau, aux gens qui sont au sali vidéo. Au Québec, la douche, au longo li bilamba, au longo li mukalibar, au bando, on s'est filmé. Vous oubliez que ma comme beaucoup ça, lelo,
et cause en a des conséquences graves à la langue. Oui, toko lingana le bolinga lobi pe boyinani hein. Bokomi pe pour naniao. Tantôt bokomi kuna ombre yo kuna esprit, bo sanganate. Bokoza en a bolingwa mot parfait de baloba. Mais lobi bokomi ba ennemi géré. Alors si tu n'étais pas prudente, to prudent na marche na yo. Lobi to ya ato fandi na kitchen de na fandi, na beta di solo na. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prudent. Sexe et loko est sacré. Et intime. Quand on parle de l'intimité, bon mon o eza ya ko bomba ma eza ya kat. Et ce n'est pas nécessaire ya ko bimisa yango. Avant d'abord yo bimisa yo muto sala makambo eza nécessaire te au continent partenaire na yo. Vos objectifs na mino botie o eza caméra to téléphone. Bon banda ko se filmer. On ne peut pas juger tout le monde, tu peux juger Batumsou va salango na sans envoûtement parce que à la langue tu sur le bail qui diable ndé mutako senga mais tu remarques que diable des fois na kit na aki pa mambo batute. Ndeko na biso Rachel on ya balinga na mobile na États-Unis. Kasi mobile wana basali complot na ndeko fifi. Basali complot na ndeko fifi po ba bimisa bolumbu ya Rachel Onia na kati ya réseaux sociaux. Pourquoi kobebi sa réputation ya mutu pona makambo eza makambo mikie ezanga tina? Pourquoi kobimisa bolumbu ya mutu? Intimité ya mutu. Bana mibali musu bakanisaka ete soki a exposé yo yondo sambwe. Non. Boyoka lisolo ya kiodo. Madebo. Et ça là succès. Mais Kyodo était traité de tous les mots. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas regardé la femme qui était là. On a regardé l'artiste et ce qu'il porte comme concombre. Excusez-moi d'en parler. C'était un moyen. C'était un moyen de vous faire comprendre et que yo poko sambwa. Tant on fait la bêtise, mi talapé. Tu peux avoir un défaut, pardon. Une qualité. Madebo. Batu batala Madebo te. Batu batala Kyodo. Donc mutazo Kyodo na Kyodo na veste, tout ne lambana ki buzengi, na mutazo Kyodo na Kyodo, suko on a système. A tel peu systématique qu'on a système et até allez tout le monde est critique, au lieu de ba consoler l'artiste, mais ba tu ba juger que par rapport ya ko comprendre nae. Yo mobile tango sa makambona, tu ne sais pas que les gens te regardent. Vous traitez les femmes de tous les mots, de toutes sortes d'espèces. Mais vous les hommes, vos âmes espèces wanarara parce que comment est-ce que yo mobile, ce que je n'arrive pas à comprendre. Ok moment no ya intimité na moi si bo sepeli sani. Aujourd'hui peut-être en aux États-Unis, je dois rester là-bas pour nous ça en Afrique ici. Mais seulement pour consolider notre relation, fais-moi des vidéos où je garde nos vidéos. Parce que je ne sais pas, Ndeko Fifi a fait quoi? Comment elle a fait pour nos vidéos? Parce que Rachel Onia est en train de plaider. Ça ne peut être autre personne que Ndeko Fifi. Pourquoi Ndeko Fifi? Parce que déjà à l'intérieur là-bas, ils ont un problème, il y a jalousie. À un moment où Rachel Onia elle s'est décidée, il y a Kinshasa. Binomo boyebi, famille ebi que tout le monde en Afrique du Sud. Ma famille n'a pas qui n'y a bon en tout cas so kepe no boki ngunda famille ba que moi na biso azana mikili atoza ba Congo soko betela bokoza mikili jungo ya forme foya décoracher la salle ba chana le but est son comme na famille peu importe difficulté nanga je vais quand même faire plaisir à ma famille tellement za mutakop or luka na moment de placement nae Ndeko Fifi a comment ko se parvenir à utiliser babiloko oyo Ndeko Rachel a bombisa. Kola ta voir même babilamba nae batissage nae babiloko nae babijou nae tout ce qu'elle pouvait garder
oh ya ibe question na kena kichasa na konia ta forme na mbeme la famille mais ndeko wana se permis ya kolata yango mutema mabe o soko tali en réalité exactement na sens te parce que cette femme aujourd'hui elle est en larmes, elle est à chaudes larmes. Pourquoi? Parce que réputation na ye bandeko na ngai cher internaute, tout ce qui est réputation basombara te. Il y a des vidéos ezali nde na lobanga na kosa te. Oza pour sa vidéo tu m'écris un PV au moins la vidéo wana tranquille. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas exposer ça ici. D'un côté ce n'est pas aider notre sœur, mais toye ko bimisa polele kotia na kati ya écran ba acte o eza illégaux, acte o eza inacceptable. Bino pe bandeko ya basi bozala na ekenge mutu nyonso mutu asane confiance te ezate parce que oliana mutu ndolo bia komi ndeko na mwasi ezate parce que bolatane la manda komi ndeko na mwasi ezate parce que bosala nyonso parce que mutu enviera mutu neloko mo ezanga tina mutu ko envio parce que akapembe mutu ko envio parce que oza mwindu mutu ko envio parce que oza mukie mutu ko envio parce que oza munene doit fani penda bingande na za boso na za ki ndenge na za parfait to parfaite. Et au-delà de ça, tant que tu as commis qu'on envier qu'on se plane l'eau, ça crée la jalousie. Donc, source y a les Cambodgiens, c'était parce que la population, bateau balanda Rachel Onya, bateau balingake, bateau basepela ne banzima pour aider pour un début. De quoi Nathalie de quoi ils ont bénéficié. Et elle a voulu s'approprier de la vie d'une autre personne. Au Lucas s'approprier la vie de Koana pendant que tu ne sais pas période azoleka influence ni les en quatre na vie nae. Tant que une de comme moi so publier mutakala. Ndena loba ne bandeli. Vous oubliez que azana bana. Oh lobby bokola parce que internet est face à l'hôtel. On peut publier na site ou na site effacer peut-être mais biso pe badongolo miso bato copier to zali. Soit côté internet, il t'attend dans les réseaux sociaux. WhatsApp, Tolexiango, dans les groupes. Soyez vigilants, chers internautes. Donc aujourd'hui, je suis venu dénoncer. Je suis venu parler. Je suis venu crier au fort. Nandeko Oyo Fifi, Marambwa Sali et Payandeko Nabiso Rachel Onya. Pour takaliser Muninga. Exposer la personne nue. Oui, ne bolobaka que na YouTube akanga mutute. Mais réfléchissez-en. Dites-toi que soba salenga ngo qu'est-ce que j'allais devenir. Ni na kuko zala, ni na kuko sala. Donc, il faut savoir que ndeko Fifi, je pense qu'au landanga parce qu'au landanga kaka. On a choisi faut landanga kaka. Ce que tu as fait, batu bayebi ke yondo sali yango. On négocie na ex ya muninga pour bozwa la vidéo na bango ezalaki intimo et bomba maki vous venez l'exposer ici sur net pour na ba raison ya jalousie parce que ba otindela imbongo parce que vous avez na posa boka bola mbongo il fallait en parler avec l'ami et la négociation. Non Rachel, moi je trouve que nga pena na ba document na rozo après 10% ya cop non sur ya cop ou carrément si tu ne voulais pas faire partir ya vie naie parce qu'au-delà de tout tu acceptes à na mutolobi j'accepte de partager nos chambres moko j'accepte de partager nos salons moko il fallait laisser au lieu ya ko bebe sa réputation ya muninga ya ko kende ko soba vidéo naie tu pouvais refuser parce qu'au-delà de ça ndeko Rachel tanga bando fa na kati ndako non vous avez eu le temps ya onyokola yo na famille na yo. Lié, vous l'avez maltraité, bino na bana na yo, nan déconné à moi si. Toute personne a se retrouver dans la situation comme kaza vulgaire. Pourquoi? Parce que on a eu cité, on a soutien té, on a en place aucun été. Mais cela n'empêche que pour aider muninga. Pourquoi aider muninga sans intérêt? Si seulement vous êtes capable de obéir à muninga, c'est que tu es capable d'empoisonner cette dame. Vous êtes capable de bomber juste pour s'approprier la vie nini. Parce que certaines personnes se sont dit que tout sungaye la situation.
Parce que certaines personnes se sont dit que tout sungaye place à Zalaki. Et toi, tu veux que mbongo, le corps soit mbongo, bah, jeune fille, le corps soit mbongo. Hein? Je ne vais pas vous prendre assez de temps. Bah, jeune fille, le corps, tout ce qui tue la jeunesse d'aujourd'hui et l'avenir de demain, c'est l'argent. Moutou moi loba ça va moi loba lobi jour mbongo et ko leka moutou ya moutou boye ba ite jour wana il y aura plus d'avenir pour la jeunesse, surtout pour les femmes. Moi c'est linka mbongo kaka mbongo donc mbongo on repère ces mbongo tu verras qu'elle n'a rien comme projet. Tout ce qu'elle veut c'est se faire belle de manière extravagante. Tout ce qu'elle veut à rouler carrosse de manière tout ce qu'elle veut afin d'un appartement à Malunga. En oubliant que tout on look on a denga mabe et comme mettre l'icône. Donc voilà le lot masona qui nango. C'est parce que ça nous a dérangé, c'est parce que Esalibiso passe dans mon thème. On s'est dit on ne peut pas rester comme ça, on s'est dit il faut tout le belé. Donc voilà. Il y a des gens qui m'ont dit il faut être prudente. Nazongi nakati mwana mwasi. Bobo makaba mwinda. Pardon penza bobo makaba mwinda. Ndako ne ndako molili. Même kutu mobali oyo bali ro sale confiance à 100%. A ro salope bêtise. Boma mwinda c'est important. Boma mwinda. Na répéter les sous-sous. Boma mwinda. Tango okende na nzela molili, tango okenda bolinga même pas batu ba ke boko tanda wana. Mais tango komi na kati fongoli mwinda pele. Ozui téléphone selfie. Tu oublies que objet on ose ko utiliser, ça peut retourner contre toi. Tu oublies que makambo sala wana, ça peut retomber contre toi. Ma fille belé le loba sous crédibilité parce que alingana na mutu mo ka conversation le ba ilo mo mabe panzani comme pas mobile wana à perdre libala. Mais sous soupé parce que ba lingana ba bimisa ba photo na ye ba need na ye à stabilité. Pourquoi? Parce que le monde ba moni nzoto na ye. Nzoto ya li sacré, surtout ya mwana mwasi ya li sacré. Soyez prudente na mambo sala. Moutapeki si ok de place au Kendarazate. Mais seulement je martèle sur ça parce que bandoko belé bolandanga. Nabi ke bolandanga partout dans le monde. Nabi ke botsa ba commentaire mais zala conscient na mamna loba. Boma mwinda. C'est très important. Bino pe bandeko amité mamabe. Ça ne sert à rien. Yo bébé sa réputation mninga parce que ça ils ont bébé sa réputation mninga. Tout le monde a publié Bouaké à se suicider. Pourquoi? Elle n'a pas pu supporter choc wana. C'est humiliant. Babengyo quand même bolumbu c'est le quoi Sony. Mutu monte boye c'est maman tambola mutakala nanzela ozambo o sala ngote. Au moins na bandako ngana yo toyebi metotanga kombo ate. Mutu azalaka bolumbu na place mibale. Soit douche sika okende kosokola, soit chambre sika olaila. Pour la chambre peut m'envoyer ça la makuna. Na douche mutakenda kosokola. So ba ebisi tikala bolumbu ba boto na miso bato tikala te. Alors s'il vous plaît, quand il y a un problème, cherchez à régler ça entre vous. Ndeko fifi. Réglez ça entre vous. So c'est mon tout ce qui est amitié et sympathie entre nganaï, qu'est-ce qu'il faut faire? Parle avec ton ami, séparez-vous dans la paix du Seigneur. Au cas contraire, le soit moi je n'apprécie pas ça. Parce qu'au-delà de tout, même le vrai problème au bimi c'est lié. Et tikalika na sam les molili. Tout ce qu'on sait, eux qui ont Rachel, à ce qui problème on a vu et ça elle avait vraiment besoin d'aide financièrement. D'ailleurs ça que bateau balinga bateau ba se planer ba comment routine de ba code. Et au ça que Nathan elle n'avait pas de documents. Elle n'avait pas de documents, elle ne pouvait pas ça là-bas Western, elle ne pouvait pas faire ceci, cela. Et ça le roi a mis son carte de lecteur quand tu n'en as pas, n'a habité pour ça na Western, il faut bengano à ton combo. Alors il y a une dame à Zaki Pembena Bandé pour soutenir et cette dame récupérer l'argent. Cette dame a récupéré l'argent sur $100 à payer $20.
soki batindeli $200 apesi $50 botala motema mabe ya moto. Elle a compris que mère azobeta nga 12 nakobeta 12 on ba bébé na mère wana akepa ndekone kasereka ndekone bafandi talobi non je vais m'envoler na mapeka na nga moko akende esika bakende kokutana ndeko fifi oyo bakomi kofana ndeko fifi a comprendre que fille aza fille de chance fille bato balingi alors il faut na bebe sa réputation na ye yango nde ezalaki mokolo na biso maso na biso ya mokolo ya lelo tokomi na suka olanda ye biso limbisanga so na lobi mabe limbisa so baterme na ngai ezalaki makasi parce que c'est choquant, ça me dérange tant na monaka ndeko na ngai mwasi parce que soko exposé ye ngai na ye différence peut-être eza ya taille différence peut-être eza ya lolenge ya nzoto ndenge ezali mais oyo aza nango yonga mpe nazali ntango oza koexpose c'est comme si tu m'exposes moto amoni bolumbu ya tata na bango amoni bolumbu ya mibali nyonso bana ya Kinshasa moto amoni bolumbu ya mwana mwasi amoni bolumbu ya batungi bafille nyonso bana ya Kinshasa. Pourquoi? Parce que eza produit moko matière moko. Alors quand tu fais ça, dis-toi que so basalenga pe yango elinge sukelanga ndeni. Merci na yo tiraki attention ya rolandanga moko lelo. Merci na confiance na bino bo continuer na reporter na chaîne o Ave Maria Télévision. Merci pour la fidélité na bino to senga bino ka eloko moko. Tela biso commentaire et ko bossa na ko s'abonner te. So za mutali ya sika oyena kati ya chaîne o to tonjo boye malamu, abonnez-vous. Et puis partagez et ça abiso bien. Dans le bebo s'abonner so to pesi biso 100K et ça abiso bien makasi. Donc na comme la souka mason na biso so bo moninga bim kitoko bokwala bo pesa abet kitenge merci et pourquoi pas à la patronne de cette chaîne Ana Stella ou apesi ngai occasion ya ofanda na kito poto sola na bino ete yo oyeba ngai. Quant à moi na etibino na mikolo ezali koya.